Ce qu'on mérite de rien, badé mamzouzo. Mais porte est ouverte pour nous babel bouka ça wana tout batwana tout ya kala wana ba kozonga na bango. On le dit bien que la porte est ouverte. Mais ce qu'on y est, il y a que ce qu'on y est, il faut mettre un podium. Non. Oh, bah Millicent. Non. Oh, faut. Mais na wengo suika na JB. Blaise Moula, tout bazali, on est à ce moment où beaucoup de ratés. Tout ça, le système à 12. Et pourquoi il a 12? Et banda kala. Ok. 12 et banda kala. Bino bozo na ngolelo. Ah, numéro 8. Depuis 12 est à Ouira. Ah, papa. Il y a une polémique. Et ça polémique. Surtout une zambe témoin au monde auto moto mabe. Et banda kala. Mukolo 12, mon awenge. C'est que facile au sens bon parce que ba musicien na poto comme tous ala kana bango binemi te. Tous ala kana bango binemi te. Mais au sangisi bango bandi ko musuto monité, to éviter so les projets ou bien ba sali, bien ba boudé ou bien ba koya après. Non to monité, ba lobby. Elle paraît. Et pas na kata elle paraît. Ba lobby elle te. To boy mudute. Ezana batu bazalaka. Na kata elle Paris. Bazalaka. Mais bazalaka na kata elle Paris. Bazalaka. Non, non, faut pas changer l'histoire. Komoni batu. Batu so babi pesi, babi roi. Biso za ba fan na yo te, toza bandimi. Eleki ki fan. Le bandimi baza wana, baza assoiffé. C'est les unes, ça va se créer sur la carte na petit nanga c'est les unes et talika ngana ye. Ya loba kiango hein, alobi producteur aza mota IDPS. Ide uta. Bayaki awa. Na pod orchestre. Na monde basala monde kaka mabena malamu basala bango de. Soyo lingi malamu mabe olingo. Nga naza conseiller ya batute. Naza frère na bango naza conseiller te. Et bébé bonga nango etali. Wono tuna mutema Adolphe. Ndako ni makana mona ebite. E banda wapi Adolphe azana masuna blessure na ye moko. O efu bakuta na kaka. Poni yo silikaka na komo nanga. Bango de. OK. Non ozanan. Tozala kiawa. Balbaga non na succès. Mdazo mener na succès au monde des autres tala. Au monde des autres tuna. Oui, mtako bima. Neti biso tilelo. Mo tilelo na ba français. Na mutuna bango. Toi tu es congolais, tu es musicien oui. De quel pays? RDC. Ah, Papa Wemba. Au ça la jette. Kumbelo mara Papa Wemba. Tu place à Papa Wemba. Mudawo zango ça fait plaisir tilelo to mona que non. Give me luck, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Bam
Bienvenue dans votre chaîne YouTube sur La Vérité Studio. Bonjour, bonsoir, mbote. Nabandi konyo so bazu opportunité grâce à l'ambition c'est net pour moi la chaîne YouTube Nabiso sur La Vérité Studio. Une émission est bien fauteuil jeune comme d'habitude. Merci pour la confiance sur votre ambition en considération. De essayer bien dans la société na yo, dans la soirée, dans la barbecue, dans la concert, dans l'album, on a posé tchamake la communauté ko hésiter te contacter biso pour tout le bel activité na bino. Au travail au travail d'artistes et musiciens congolais professionnels au travail donc on a un événement en France on va jouer à place à place on a un rendez-vous dans Europe on a premier rendez-vous tous on a rendez-vous na Big Boss les rois de la forêt le 18 octobre dans Adidas Arena on va jouer à place à place s'il vous plaît parce que wenge musique à maison mère et Big Boss les rois de la forêt déjà les 8 banagata Europe donc bandeko ba suma billet bozo habillé ba billet comme peut presque na aussi là bozo la té sold out bondo benga mingi ba billet zote kama pe ozana ba billet copté er yango ba billet zana na ba plateforme bo somba ba billet rendez-vous le 18 octobre na Adidas Arena avec les Big Boss les rois de la forêt et maison mère au grand complet avec plusieurs invité plusieurs surprises pour un concert wana bandeko en Allemagne, Suisse, Belgique pour la place Hollande boya tout sangana tout fêter avec les rois de la forêt boya ranson mo konza banyama tout na l'homme du feu l'homme du feu Warano Gims son excellence mais c'est l'ambassadeur l'homme fort incroyable plus que génie dit maître Gims plus que génie je précise avec Fox number 1 numéro 1 au monde il y a un niveau au monde ils étaient Europe au Congo il y a un monde maître Gims parce que à ça la histoire on a salamati la mokili abunara bitumba pe a gagner bitumbo ba te belé ba ko gagner ti donc il y a quatre grands rendez-vous je m'excuse na Paris la défense arena banda ba sala salwana ba américain ba beta ba beta logo la mona mboka ba beta ti on a aussi plus que génie maestro donc grand prêtre Warano donc on a 4 concerts à Paris la Défense Arena 4 n'a précisé alors beta le 19 alors beta le 20 alors beta le 21 3 jours on a billet c'est Silaki tout ce qu'il y a un jour moko ba billet ça non le 22 donc son billet était sur ma billet à mon amboka son excellence maître Gims l'homme du feu donc il voyait belé tout côté on a tout fait ensemble avec monsieur l'ambassadeur Gims, plus que génie, grand prêtre. Donc, tout ça, na pasteur Moïse Mbié, sold out, on dirait, tout la deuxième douche, parce qu'il va bien técaminare dans Grand Paris avec l'homme de Dieu, pasteur Moïse Mbié. Bon, mais quand on luka, il me fond la place, mais na sold out. Bandeko na joué billet, bon, mais ça la recherche, bon, joué billet, ma dernier billet, donc côté quand même 1000 billets, donc il y a 500 billets. Où il est là avec pasteur, l'homme de Dieu, pasteur Moïse Billet. Merci pour la confiance dans la considération au Salabiso. Alors, on est contre la on a événement, on a album, on a EP, on a single que vous étiez contacté, équipe sur La Vérité pour la promotion. Restez connectés, restez branchés. On est ensemble. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Bonjour, appelé. Bonjour. Bonjour, Miguel Niemba. Moi, frère, moi, Bah, Obama, ça comme un grand prêtre de Italia. Moi, taïaf. Moitié. Moitié, frère, non, le binipe. Moitié. 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 Ah, bah, personne n'a pas Zolo, bah, c'est d'Afrique, bah, ben, moitié. Moitié. Ok. Bah, personne n'a ah, ok. Moitié. 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 Ah, ouais. Ah, la fauteuil jaune, n'a pas jaune. Bah, les bossos. Couleur, n'a besoin. Ah, jaune, elle a dit, non? Ah, carte jaune. Bonne santé. Oh, couleur à Bandime. Ah, couleur à Bandime. Première église du Congo dans la musique. Ah, ouais. Bonne santé. Santé, ça, Pepele, Nangolo, Nzambe. On dirait après 2 ans, tout le temps, on chouboue. Oui. Vous tombez net 2 ans. 2 ans. Les aguilines, pour tout, il y a après 2 ans, bah, concentration, bah, prière. Les aguilines, d'abord, bon, on a ça, pas de recharge, c'est la question.
tobandi émission na ebandeli mangala ebandi boye. Yo za na vie na yo. Nga pe na vie na nga. Très bien. Voilà. Tout un concert le 6 novembre dans le nouveau casino de Paris. Le 6 décembre dans le nouveau casino de Paris. Je m'excuse pour une question corrigeant. Le 6 décembre dans le nouveau casino, tu as un concert, tu as un événement. Ouais. Dans le nouveau casino, ils ont les candés, ils vendent ces billets, les billets qui sont. Voilà, tu as producteur, hein. Tu as un billet. Non, mais au cause un peu connecté, oui, ils ont été commandés. On a qui pas magamana te. On a fait le chef de gouvernement, chef d'orchestre, Santiago. Moutra musana ye. Nga zaka prr mata na podium. Nga zaka na souci ya bandimi ba sepela. C'est choix à ça, les choix à artiste Marie-Paul, tous les choix à producteur pour nous mettre dans un nouveau casino de Paris. Producteur, aza na ba document na ye, le lenge aza na droit ba salle tout. Ye salle wana, ye mutakono amona ki yango ayebisi biso. Eza le kola to banya entraînement. Salwana après mbalamon au valider mbalamon qu'on a niveau à bandimi est-ce que bakokokawana parce que ça on a duré je me trompe c'est 400 places c'est 400 300 places abandi makamna ye tanga lobby total akana miso aza producteur ayebi yo mais abandi wana basala kuna de bele to kene basala bele eza lokola tozo tonga temple asika. Voilà, rendez-vous le 6 décembre, mourir bonne musique, bandimi, batunyo soit Marie-Paul, tout le temps, le 6 décembre, on est à Paris, dans le nouveau casino de Paris. Billets sont comme partout, la place qui soit comme billets, concert, na Fnac, na la plateforme, où il y a des beaux billets, pour tout le temps, bandimi, vous en à Bruxelles, vous en à Allemagne, vous en à Suisse, tout le temps avec Roi Pelé. Dans mon projet, moi, est en cours, au sein ici, orchestre na yo ba musicien na nyonso akala après 25 ans idée on est où tu api pour nous sentir ancien nyonso idée uta bayaki awa na pot de orchestre na wingel Paris c'était na bango yango wana entreprise na bango bon baza ba parisien bozongi poto bana Tour Eiffel babotami awa bakoli awa ndenge le mec d'ici boyokate elle Paris bovanda mwana benda bilili babendi bilili bo vie tikela biso bo na tikela bango temps kana ngena kenani kaka nazalaka na ningisa kaka nazalaka kaka to zokopana ti ngonge koki Seconde ngokoki aussi sentir prêt ngokoki bango bisinga vie toza blendé donc bango baza sous bateke non to kende boye baleki na bango baza na kin bango baza bana Paris faut bozala na ordre donc ça il kamba ordre parce que ordre côté siko ordre côté quoi siko ba obatikeli na kin ba sous poto te on dirait bon na lobi ke non ba ndeko na mne boko bosa na bango ba ye bango te bayaya babandi chantier baleki bakoya kolala kaka. Et ça projet à combien de titres? Les albums, les singles, les marxi singles. Les projet à combien? Les projet au tout on a producteur projet ya Moulaï. Pour l'album. Pour l'album. Producteur aye na ba gimbombi ezali mais album to sala banzi ya ntobai na ye eza album peut-être mais ça single. OK. Oui, c'est un ancien nyonso ya Wingel Paris. Donc, ils ont là, autour d'une table. Ok. Vous comprenez? Hein? Okay. Donc, pour tout se rappeler, tu bête à banzembo, au bandimba sepela. Oyo sepela. Bon, chef du gouvernement, tala banzemba, ça classé banzembo.
baozo bagensi ezali bakojige bakodi porto bafortis na vwangi donc banzembo eza ebele banzembo asika mibale ezali. Ok. ezalaki facile ya kosangisa bango nyonso parce que bamusicien na poto ekoma tozalaka na bango binemi te tozalaka na bango binemi te tokobengana te mpona nini monguso omonanga te totamba na bacharle tozalaka na bango maki ngai nazalaka na awa te me tozalaka na bango so na ye nalalaka epa bapeti nanga bango tu so nalali epa charle te nalali epa santiago nalali epa bob obetele bona babizima tu na saint-ouen tozalaka na bango moni projet ozalaka no yebela vision elle pare baka na kotelemaka so na baambasade kozala bavisa non elle pare eza baparisien fo bazala na baordre bango to baza na ordre so babilelo kaka vum vum. Très bien. Bango tout baza autre projet ebele nde to comprendre bien déjà bosali de temps à autre sur na bengo ozalaka na studio mingi na studio projet na studio obima va concert bien après concert. Mais quelques titres obima nango avant mais quand si to combiner na studio clip eko banda pa nzembo aliboso esili boyembeli nani toyembeli chis aza nani chis okoyeba mokolo nzembo mokoyeba ye ndeko Kisekedi président ndeko ya le baron ndeko président Fachi. Ok. Chis ouais seulement abréviation chis nzembo chis ezali mosusu nani mosusu mpe ezali lokola nani tosisi yango namoi topesa titre eza nani te. Ok. Mais nalingai tobeta c'était parce que spécialement to yambi yo plus vite rapide parce que on a un événement en décembre le 6 décembre donc aussi ça peut yambo boete to on a une émission photo salana yo photo lando na ba lia répétition photo landa yo to accompagner pour na événement za le 6 décembre nalingai vraiment beta c'était na ba ndimi mususu bazo douter que est-ce que nous là ngozala est-ce que obeta c'était ba otala biso ibisa bango confirmer au singa na bango basumba habillé pour ba soutenir yo ba ko omoni bato so babipesi babi roi biso oza bafane na yo te toza bandimi eleki kifane no bandimi baza wana baza assoife baza na soif bamela mai na désert bayebi ke pari ke non so ezobeta bazwaka defete te nkuma bayebi nga bien bazosepela partout bavie nga pai na kokata mosala jour wa meme nasalaka na koya te na koya mosala te na koya nule wana mpo nazomona ebele nani na ye moko te nani yo tuni na nini ozomona ebele ye alobi azomona ebele fanatike mtaloba azomona ebele bamosusu bazobenga omona benge na video batali roi wana yo beye nganga omona maya miso ebimi roi ofula babanda esinga bite tika kofinga na biloba makambo yo obengeli tika makambo wana toza de père et de mère bosana makambo wana fo bosanaka fo talaka bit na monde basala monde kaka mabe na malamu basala bango de soki olingi malamu mabe akolingo donc je assurer biso na confiance bandimi na yo donc bazala présent répondre à rendez-vous après combien de temps beta sur na poto boy live esali dernier concert ezalaki na 2006 ou 5 hein? 20 ans après wana kai nanga kin nasali deuxième équipe nazalaki na kin nasali na kin koma nasali baneve
7 ans lisusu bon bango mpe bazobongama après 7 ans ozonga so mikili après lande ozwi décision ya kosangisa bango nyonso mpo bosala mais totikaki bango bozala na ordre ozoka te bozala na ordre babi viete sokomi na ordre bango tu baza na ordre. Très bien. Mais osangisi bango bandeko mosusu tomoni te toyebi te so eza projet ou bien basali bien baboude ou bien bakoya après neti nano monde ça venait de pitch ti sikono tomoni ete balobi elle parie ye pa na kati ya elle parie balobi elle te toboyi mutu te eza na bato bazalaka na kati ya elle parie bazalaka mais bazalaka na kati ya elle parie bazalaka non faut pas changer l'histoire. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Ezana batu bazalaki, ezana batu baza. Bino bolingi bochanjaka ba masolo ena loyengi de. Batu baza, ba généraux baza, ba colonel bazali, bazo kana bitumba bazali, bitumba bozali, tozali. So muso akufa, balola muse. To solo ba kufa te avec tout le respect. Nazo pas exemple. Ça va depuis choses en vie. Nazo pas oui, nazo pas non. Ceux qui batu mususu ba kufa boza mwana e. Mais muto azan vie, azan vite. Na lobi ke bazo wengel Paris eza. Bazo tala batu oyo bazaba bunda bitumba. O bazali ba arme ya ndenge na ndenge ba mona ba arme ba minenga ko betela ngo. Eza na ba soda ba ligue li akala so, ba soda akala so ko pese arme siko ayebi obetete. Arme zo changer de génération. La génération bien sûr mais yo mo pe papa na bango poza mutakala wa mutasikate. Kasi nazo changer ba arme ndeni. Nazo mona ngo. Arme ye États-Unis pesi ba arme to mo kondan do mona ngo. Tato ki wana nazo mona ba arme le boza avant mo buta ba oye ko ya nana nazo mona ba arme wana. Yimo c'est. Akas. Ebongo manda chance bobengani ozana projet ozo manga besenga ba keso batu ya elle Paris nazo banoka bazali ba mise baza oyebi to baza to bazate mais osengisi bango ndeni batu mususu botu monité to tunate na lobi ke to tunate bato to monité to na droit te quand même to sel nano appel te OK mutu tu azana besoka elle Paris nangezo beta neti ba sénateur to be mebonga bakozala bazingi zong bakozala babi tokoya wana ndako tokoya bapimeli mutu te. Est-ce que posa bien na bango c'est ça je te écoute baki na ngaka vie na koya je l'étais albaki na koya est-ce ngam na bengi ayebi wana ndako na bango soko bengi de toyeba de mamzuzo. Mais porte est ouverte pour ba belle bouka ça wana tout bato wana tout akala wana ba kozonga na bango olobi bien que la porte est ouverte mais soko yé ya te que soko yé il faut maintenant podium non ba mi sent non faut ajuster au répéter te au saluer l'autre au yo maintenant podium donc je dois mettre dans le par le go mettre dans le par so que dans le par au mettre rabal. Mais il faut aussi grand prêtre Marie-Paul. Il faut ngala papa. Il faut que eza mission mususu ana poso répéter na oté. Neti mutu kwa savane de picho ana poso répéter na oté parce que ana répéter na mutu na aroza la comme un peu invité aya matina podium vite fait pesi ba ndimi mbote tout le monde bazali. Yete bazali mais comment je tanga ba bese belé. Ben invité bazali. Mais invité ça banane.
Oui, ben on a podium. Ok. Bon, Nabato ya Siko Bazali, nous avons été cité. Tout le monde est absent, il y a ces les nous avons pas raison. C'est les unes, ils ont pas secret na biso ya kati na petit na c'est les unes et tali ka ngana ye. Ya loba kiango hein, alobi producteur azamuta IDPS. La raison pour laquelle vous avez un projet, c'est ça. Tu as une mission, il n'y a pas de makambo, il y a pas IDPS, il y a parti politique. Producteur, il veut si bien avoir bandal, tu as une poto à sel makambo na ye, il y a un petit na ye, il y a un bango. Ah ouais, makambo parti politique, au moins tu vas faire un parti politique. Il y a un moment où il y a répété. Na lobby il y a un singa politique na yo. Tant que magi pas vieux bozi. Biso mo tolobaki. Tant que magi pas vieux bozi. Tant que magi vieux bozi. Biso mo tolobaki. Bisote. Mais vieux bozi faut yeba que c'est les unes habite pas vieux bozi te. Yo ba ko benga ote pour la mission na projet na quand même. Quel que soit ba goût ba couleur au Japoni. Yo kana bisa yo. Tu là makamba politique te mo, lingi makamba politique on a zo comprendre te. C'est les unes za makambo na biso na kati kuna. Bon so monnaie na podium. Ah. Azo répéter te. Yo bi muto répéter te o imbate. To ba na répéter. Ah. Il faut répéter to eba so ki o za. Pour tout monde na rep. Du 4 au 5 to ba ni rep, to za na 20 séances ya rep. 20. Fin séance. Et là, ça, moi. On va le répéter chaque jour. 20 jours. Ouais, quand même, mais ce que tu as, 20 séances. 2 mois et demi. 2 mois et demi. Nakata 2 mois là. Ah, patient de na 4. OK, bon, on va répéter le mois prochain. Oui. OK, très bien. OK, très bien. Mais nous avons un concert à Baninga, babeti na ba salle ya minene, babeti ba salle mythique, autant l'évolution ya ba retour ya Baninga no ba musiciens congolais. Totos en a concert ya le mythe Koffi Olomide na ING Arena, tout le monde il peut concert ya Ferrigola na ING Arena, tout le monde il peut concert ya Ranson na Arena Paris Grand Arena, ba concert bete mebeli na poto héritier watana bi babeta yi concert, on analyser nini sur ba concert on a voyé beta concert. Parce que ils ont après 20 ans. Mais bah concert nous ba toto beta wana. Et nous ala be pona nini. Ba Congolais zo tindika, ils étaient bino ba presse na biso bolingo wana ko tindika borke c'est pas il faut battre record na France ba ke ba Congolais ba sala France be sala. À part biso bana biso ba beta. Oui, ba beta be banani. Te ba ndi mbutsu wa beta na tout par rapport à la communauté. Aux analyser ni na fayo beta. Nous le tout zo betama kitoko. Ba concert commence à la 3h du temps. N'habite à yo ibanda il faut te mettre ça dans ngwana. OK. Logiquement faut te mettre ça dans ngwana. Ba concert wana maga kisasa wana boyebo titongo. Non. Oui, mais ils appellent santé. Donc bo bandi concert ba 6h. Mon boulot. Il faut pas mettre ça dans le non, l'heure c'est l'heure. Après l'heure, c'est RT. Tu peux du concert, c'est peli, bimi, tu peux qu'on ambiance dans quelque part. Tu peux là. Il y a un otage, 6 heures. Monter les force à faire. Et ce qui peut bien au côté, pour la santé, c'est très important. Moi, 20h, 23h, histoire ici, Kalibano, 20h, 5h. Oui. Il y a au téléma, au lembi, au lit. Oui, mais tu passes en temps. Tu as repopé et belé. Le peso, il y a besoin de la moussala, ok. On sait si l'avant, pas de soumala la rapina, à quel moussala la 0h. Abima 5h. Donc, on a tana et à pongi. Très bien. Tu sais que nous avons rendez-vous le 6 décembre à Paris, dans le nouveau casino de Paris avec Roi Pelé, Belé Bistozalawana, toujours accompagné artiste dans la promotion, toujours à la répétition, toujours yambaye, toujours yambaye,
ça appelle mission spécial so inza ba batela biso to qui vient la siège à répétition na ye to ça n'est pas une mission qu'on a déplacer ba fauteuil jaune et to ça là ina Koffi Olomide to ça na pe na roi to tukela ba mokolo mingi te to solango na équipe na ye to kene pena ti to ça ne lo moko na sur place à présenter mission du sous encore une fois de plus ba doyen ya kati ya orchestre na ye ba o baza présent lui ba o ba robeta na kati ya le 6 décembre donc bonjour à place bande ko no ba jouer à place te tout coup dans le 6 décembre avec Roi Pelé. Bon, Roi Pelé, on les a eu pour la promotion hein si bande ko ba baza connecté baza branché. Mais elo on est sur kanda lelo pour la mbota musique congolaise. Lo vandi boy oza parmi ba soba ne ba bengaka ba to ba yebi musique ba to ba vani na milieu musique ba to ba koli na kati ya milieu musique. Mais là on vandi boy pas si so ozoka ozotala MSU TV tozoka musique ozo ba est-ce que musique yango mati bana o ba ye ba jeune o ba ye après bino est-ce que ba o sala ngo bien de bo sala ki est-ce que respect ça est-ce que amour ça est-ce que commentaire nous allons pour la musique lelo mosala oyo salita molai non déjà place yo comme déjà zo les autres bana mnoko na yo donc musique eza nango bato bamoko ba impolitesse kaka ok eloko makasi ka impolitesse nayebi te soki sata impoli balonaki ye na Congo na bacongolais so ye misu nafandaka natali bawendo ti totya papa Wemba hein donc papa Wemba ngo bake clan Zaiko génération wana natiko mwa te na leki naota tv benjiri boye nayebi te soki ye na area babengana ba youtuber ou bien na mutu nyonso aza afongolaka YouTube laluka lar asala YouTube nata na tongo atala ele nyonso alingi isazi kaka esimba asali yango mamusu mpo na faveur ya mutu tel na faveur ya mutu tel tozoyeba te obe biso mpe bamisie tosala ba YouTube na biso tozala na bandako na bajournaliste na biso basalaka makambo na biso toyaka mpe epai na bino te kasi ele ozopesa okana eza bayoutuber nga natuni mama bayoutuber te katanga musique aza impoliste kotina bayoutuber bana kati te ba musicien yo mona ba youtuber bazalaka mingi na mona kaka bazo manke verambo sala passe na vini ma mususu na journaliste wana na vini ma mususu akomona verambo te ti akota na cimetière akomona mususu Koffi Olomide te mais à l'occasion des youtubers bakomona verambo bakomona pe papa Wemba maga kufa me bamona pona ba jar wana pona créateur ya ba YouTube on ça ba américain ba on ba pese ba faveur ben politesse nyos donc ba créer yango yango ba comment le basute ba mikolo msu ba bayana bango génération mineza ki boité génération na bino tongo sa musique donc génération auto ya bote to kuta zaki boité bon na yebite après génération wenge nayebi te génération eye nayebi te quoi bon bato na bato baza na façon de vivre na bango tantôt po ezala bien ezalaka ndenge wana mais est-ce que bino mo baartiste musicien bakulutu surtout génération na bino na génération bino bokuta na musique est-ce que bolingani parce que entre vous aussi il y a des soucis graves ozokoka collaborer te ndeti oza na concert boy omona otindela moto invitation na yambi bo invité te intel aya akoya te nayebi te nini elekaka na milieu na bino ya musique kala tubona omona yo tubona omona bino ba collaboration na bakulutu oyo so babengisi ya ye te wana fo bango mbale bokutisa bango ndenge moninga abengi yo ye te nga bato babengaka nga nayaka epa na bango yo so misie congolais mo abengi yo nga babengaka partout eza na ba YouTube nazalaka ah bon mais oui tangananga net nani abengaka nga na boyi kokende ndeti par exemple so wazeko pa bengi na concert no okende hein wazeko Félix wazeko
Félix Wazekwa. Asa benga déjà. Ah, Okenda? Na interdit. Okenda? Oui. Ah ouais, c'est bien. C'est bien. Zakari ba beso mtaki producteur na ye. Ah, c'est bien. Mais oui. Osenga pe mbongo te, condition moko te. Ah, mbongo ani. Ah, c'est bien. C'est bon. C'est un bon ani. Et ça, le gars là, tu connais un concert, il y a mon ami sans foutre à ticket. Pour l'année. Pour un musicien. Arna bangot. Et là, on a bango. Ou à ce bête à mon ingana ye. Aïe, quand t'as la mon ingana ye. Ok. Mais quand il y a un amour wana ozara na kala. Talaka génération là, je me rappelle bien, Boutou Moro, au moins na raison na concert bien si confia bien si papa Wemba. Au moins na yobo foaze kwa bengi sayo. Au moins na jibe bengi siyo. Au moins et ça et oui sérieux na so na zongi moi si mais ça ba 2000 ans avant 2000 ans, bozara na cohésion mo musicien Congo. L'amour beaucoup tanaka bo solo ba maisha park mais lelo na ebisu. Siko yo même si yo yeba ba baby sia, yo yeba ngode. Avec un autre non parce que ça soba na musique ou meli trop au sali trop nini et ça la kebo kabwana lokola bazo solution te botika bonga ndengwana solution pe ko ya kaka solution ko ya bato za msu bato balandaka bino te na sima par exemple bon bala toujours que non bato babem ça ba musicien zali bato bazaka na bango ba bureau ba mauvais conseiller bon sur ba bureau bazana hôtel le biso zo continuer kaka après faut que zo te pana ils attendent na génération egoya eza lokola ka netre makambo zo kaka ebele ezo ebele lelo makambo neto banaki YouTube esili YouTube ebimi et comme ça ba minzo ba Instagram ba TikTok donc ezo baksama ya baksama muzuzo goya mutu pas zo na tana ye arataki awa bimi awa nazomona basi bele bamso basala ya bango moko azaki na ya bato asala ya ye moko soko finga ndenge olingi mutu otuna ye aza te soki eza lwa nalobi lwa yango na Congo pamba te na monde soko oleki na YouTube bena ofingi motu pa TV wana ekufi omona makambo ochange au regretteur. Et ça, mon amour. Donc, TV, on est au Baman. Ah, tu es déjà dans Baman, hein? Ou Bakangi Bino. Ah, voilà, loi, si vous non. Loi, on va go chango bena. Parce que, besoin de la nuit. Tant besoin mankane, besoin finga, papa munene na bane na ndako besoin manquer. So, so bane ba komba jido, kama on va kanda na baba la pension. Vous comprenez? Ok. Roi Pelé. Berceau ya humanité en Afrique, Yandoule, c'est le Congo. Mais ba peyango, o balanda Congo, no ka ba finga ba te, ka Congo. Roi Pelé. Ni o vandi boy, so il faut biso ena moto lelo aza mukolo na kati ya musicien. Yo respectaka na carrière pe na parcours na ezana na déjà idée na ngana zana idée tinga na poser ka ba question ndena vandi bona tena idée ba mikolo baza pe kaka oui baza ebele ndeti nani ba mikolo veni boma OK you comprends neti na ba groupe wana na groupe ba madilo wana veni boma za na génération na biso Verambo. Ah, la génération de Verambo. Génération eza papa Wemba na Kester. Na ba Vejanana. Ah, Vejuna Janana. Janana. Ba vie musu bazali a beta soute mais to ka bazali to e ba susu. Mais waza sur scène. Tuzana ye. Vejanana azali. Vejanana beta ba concert. Azali ko. Tuzana Olomide. Tu as un vieux Jossard. Vieux Jossard aussi, oui. Bozi, non? Vieux Bozi. Donc, Bazali. Baroni Batikelo a mikolo na kati ya musique. Mikolo Benza.
Ouais. Bah, on est parce que mais oyoka bango toyoka na teko bazoleka bazofingana bazotinda bato bafingaka bato non. Ah ouais. ezala pete Maman Bilabel aussi. oui. Il pratique par exemple mikolo ya musique ya mboka. Oui. Faut traiter bango ndeni ba congolais ou atala bisu. Faut traiter bango ndeni ba journaliste bato bayaka des fois papa oyoka lobeke ba congolais ba déjà la eza ndeni ebele donc totika nzambe ye moko azwa contrôle na bango. Okay. Le créateur ye moko ayebi bamoteur bamikuwa nde bachangeaka na bamisisa ya intelligence ya sagesse ye moto ayebi nzoto na biso kaka apart ye tikaka bato bavive na bango ndenge wana mais apart nzambe loi mpenza so bazwi décision même boza na bayoutube na poto même boza na poto bofali oyo na poto tofingaka bato nde tolingi mpo poto so bazwi nioka décision omona bato nyonso bazonga na nzela donc batio kuna na youtube kaka ozana kuna états-unis etinelo bambongo mwende kaka babika mutu tela finga mote basali rapport babloke yo tv ekufi maîtriser pe TikTok. Hein? Yo so maîtriser pe TikTok. C'est là en tout ça. Na kipa ngo te. One, ils ont la plateforme hein, pour la promotion ba nzembo tout ça. Papa. Soki nzamba lingi ekosala bato bazali bato baza basalaka. Bato moko tche bo yo kipaka ngo. Esili. Moi tayav. Ce qui est rare est cher. C'est cher, très bien. Tant que Michael va bimagina ba James Brown ba TikTok ya laki. Akas. Tant que peu bimag ezarate. Ezarate. Donc to comme ba succès ya TikTok ba comme si ba net kaka to kokani. Vous comprenez? Donc monde démarré na ndenge nango. Donc monde démarré na manenga ba Abraham, souza ba Abraham te. Comment on répétait Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moi, est-ce que la musique est numéro 1 Zalaka? Monto Azal numéro 1 et sur la musique. Est-ce que Zalaka rappelle la musique numéro 1, la musique numéro 1, 2, la musique? Nebio ebe la musique. La musique numéro 1, Ezaka Yemoro Nzambe. Ça va être la musique. Yo gade bisogaz. Musique ba na lola. Yo gide. Bon yo gide. Yo gade que musique ba na lola. Naebi. Bon, so numéro 1 eza Jésus. Eza Jésus. Eza na lola. Siko na monde awa, numéro monde mbamisé basé belé. Siko numéro 1 ozwa nani. Tozala kiawa balbaga non na succès. Mtazo mene na succès au monde zo tala. Au monde zo tuna. Oui, mtako bima. Neti biso tilelo. Mo tilelo na ba français. Na mutuna bango. Toi, tu es congolais, tu es musicien, oui. De quel pays? RDC. Ah, Papa Wemba. Au ça, la jette. Comme le Papa Wemba. Tu es place à Papa Wemba, nana moutazo en mode. Donc, moutazo en mode, ça fait plaisir, tile. L'autre, monde, non, bah, français, peut pas aucun bino, on a bino. Pour la première fois à Paris, Moïse Mbillet en concert live le samedi 22 novembre à l'Arena Grand Paris. Les billets restent disponibles sur Ticketmaster. Sécurise ta place pour ce moment inédit. Gims. Gims. Donc, place à Papa Wemba, Gims mtozo remplacer. Gims a Fanta Barcelona. Ah, RDC, Gims. C'est le pays de Gims. Oui, le pays de Gims. Ok. Après le pays de Gims, qui encore? Ah, les musiciens a Fali, Ferré. C'est bien. Ok.
Après, tu as là, ne te viens pas au bétana. Ah, na Belgique, il y a déjà Bayebi, Kofi, Olomide. Bayebi déjà. Tu vas mon papa et papa, on a mené à mon Kofi Olomide. 3 personnes. Après 4e, Redi Amis. Après 5e, Stino. Après, on va Kwempa. Didjo. Oui. Les Congo des Moujingile. Quand on dit les Moujingile, Kwempa. Ok. Donc, monde comme il y a bon, je dois comme la course au pouvoir, je dois aller comme un milliardaire, je dois aller comme il y a un danger. Attends, il est là, il y a un catch, mais ce qui est une semaine, il y a un couloir, à compter mbanga. Motika, Moutamta, rien n'en dégaine, qui vivra monera. Qui vivra monera. Monera. Qui monera vivra. Vivra. Osa miroir et la musique congolaise. N'habite la bengo légende. Ou bien la benga yo, ni la bengo toujours koko na kati ya zamba na mamota ni bongo musique. Les gens de l'autre à l'aise? Ngai mga soyo benga yo mto bengai. Batu na batu na mokili, mutu na mutu na légende na ye. Mutu na mutu d'abord. So watuni mutu na mutu légende zakana na musique, azana mutu na ye. Aocha mutu na place ya ebongo ya chaka ye. Dio to yebi to yebi banani to ya to mona musique to ka ba histoire. Ngani na ye musique. Nebega musique congolaise. Les gens d'Amouné les alliés, Wendo Colossol na Grand Calais. Ah, on va koufa déjà, on va vivre dans banane. Si on a pas qui bango, donc à histoire, bango Wendo Colossol, à Grand Calais, indépendant, après, mon bazar Docteur Nico, Ozogaba, Rochero, Abimi, vous comprenez? Donc, vieux monsieur azaki na ngiri wana comment nan o bazo pota na Luambo na Franco bazo benga azaki grand compositeur ba osakanate asalaka nze moko soki viango azaki mwana ngiri bato bayebi na ngiri na bozani komba viango azaki grand chanteur osakanate grand compositeur osakanate mais avec une orchestre c'était siko bajira succès de la musique parce que les lots succès so beli sabami c'est beli mitou aju moi succès moké abosa ni place sauta aju moi succès moké abo manqué ba kulutu aju moi succès moké eso beli sabamo mutu te eso beli sabamo mutu te exactement succès à kilo, hein. Nous sommes bien entourage de ma belle. Bat entourage, bazo wela. Bazo wela. Ba wela ni. Bazo wela net. Akoma yanga moko. Mige, ngamla zakana mige. De bazo wela mutu. Et mutu wana lala mutu ne eswaka. Ah. Succès à kilo, hein. Okay. Mutu on soit. Mutu bano so na kisi to na na kisi te mutu bano so chaque jour omo kola na yo chaque jour portal ba on fait beta. OK. Ba fanatique bazoya ba téléphone ba benga yo tout le temps donc faut y ba ko gérer yango maîtrise faut ça trop. Bitumba pesa. A succès. Oui bitumba oya neni na abimi ndengini ndeni kaye yone bo tsaka conflit jalousie rancune yone nzamba sala de biloko mabena malam. Mais est-ce que ça arrive aussi ba boto na moto succès na musique congolaise ba yibo succès vous avez succès ne toka ba masolo na yo pe période moko succès ba yibo succès est-ce que ça rappelle ba histoire vraie que moto mokili pas ko yiba moto succès moto pas sili ba yiba succès ne toyoka ba masolo belé soki moto na famille ali ko na mbongo azolia moto na famille api abat bon na musique ezade
bino mulanga ba mise bandoki bato ba biro baza bandoki te ngala bengi bino bandoki te eza réalité auto kana musique en grand caractère ba yika no musicien ndoki mais nyonso te musicien mutabaki ya bakisi ba musicien nyonso te kasi nyonso te bolongola biso chaka monde part donc ye ba église ya normal bato ba lubara ana ngeti yo ermo po lubara nen kedin nebite makambo na bino boyembaka na bamolubara bato barete na bango peti bamisi mosusu bawanga na bango kisi ata aza nango alobi aza nango te mais ngai nalingi na comprendre eloko elobama atuna mine musique bayibaka bato bachance bakoyiba opesi okoza na succès bayibi yo succès pa moninga no musicien toyoka yango Kofi Olomide ayiba wazi kwa succès toyoka yango mpe ipare yo mpe bayibaka o succès période moko boye ezalaka pena réalité nalobi tika mokili eloba makambo to moto ayebi yango tu vérité tu eza nzambe amenga na yambi yo na yambi nzambe yana bike no vérité tu moto ayebi eza nzambe tokaka no Jacob ayibaki te oyebi ke Jacob ayibaki hein basolo ba Jacob nga na yebi yango na maîtrise oyebi yango te yo tanga la Bible te yo mona nga mike na bota mela chaise fauteuil tosa mama miziki mais yana soka no koyiba banda kala do bayibaka succès na musique bayibaka tout bobatela ba succès ya bato boza nango non nalobi na yo batela succès est-ce que bato tu bazoya pembeni na yo baza ya yo c'est ça aussi mundu super roya travail azana yo zomona balali mwana malamu ma émission ouais a émission ouais tomona na poto bato batimba kaka bwana poto akala ngana mona ko wana mutu aliboma moko ya mundu mundela komolala wana ba cheveux crépus bato batimba kaka ke ba mikolo ya fu ba plein li mwanano wana ba ja bambila ouais wana bambila ba clochard lokuta OK do bato batimbi tala mona mikolo bon to ba je wana to landele nani so bamoni aza tazabe ba kuna ba tala ye menzo ne aza pe na pareil asolaka batimbelinga na bayanke wana oui yo mukala zaki bazo mbila ya kangi bino bakangi yo hein bazo l'action de no jour ali boso yako somba ki boyo sala ki bosa ki boyo tala mbongo pesa yango ouais bazo be mbongo noko ngaba kanga ba master na poto tanto akina bakulu na 1992 na bimi na tongo na kena kuna yo kenda kuna na bina na donc nzamba kimisinga to akina pale mongo ya bana bandal na veni cliché wana na tongo foke na konetika boke bandal staff za wana juna na bima ba yo liana na zongi na zongi pas même 5 minutes ba benga ke no oza ngabi na pale ko yawa te nda miri ba bloquer pale bambila bakoyaki bakangi mo bana mai donc sona kenda giler wana bambila bakoyaki na 11h menga bena kenda jumzo taba bana enquête wana banquête babanaki ngana na elle na Christian na kwa wana mbila ya mwasi aye to vani momi obien na battre mbila azo seka atuinga na bato mais juba que non na parler wana boyaka master na bino moko za musicien za na teka na eloko ta za musicien ba yebinga na kombo na c'est bon renseignement rare donc momi wa to solaki na yo to melaki abini bon to mel senzo kande bino bolinga mbila comprendre donc monde mutako jonga nzambe ye moko ndenge zo évoluer boye ndenge zo komi boye pardon soko lingi to otiki soko lingi o continuer kaka très bien voilà merci Zaki première partie à émission na biso l'état toko ta deuxième partie remixer Chancel Mbemba de Midiaro beta na mboka na Lille Chancel Mbemba koti kuna koti na Lille na mboka na bino donc to pesi mbote courage ya trop et puis na to pesi mbote trop Chancel Mbemba to pesi mbote ya papi matala matos miroir d'Angola d'Acosta patron merci na yo merci na Eric Badi Bantu bourgmestre à la Louvière na kati la Louvière mbote belé motema ya Majolina toujours là dio merci na yo na tous la pona biso
na site Mama Grâce Touzola du Motema ya Morimoke na kati ya Belgique. Merci beaucoup. Na Sylvain Anderson Calvé Cleur topesi mbote Evan Tumba patron na kati en Vex bambote belé na Sniper de Ferrigo la Gaëtan Lipamoto, Mama Philbertine Samba, moi aussi à Docteur Samba, Fabrice Massamba, Red Mouta, English Fada, Père Anglais, Narat Angleterre, te pèse Bambote Belé, Pessaza, et puis il y a Guy Baena, colonisateur de la SAP, Mote Meama, Sylvie Baena, te pèse Roby Lamambote, Kéline Tsumbote, mes condoléances na Kumase Photo Shalom, Maoto Bungisa Kokonae. Et puis mes condoléances encore na vie nanga Douve Moeni ba collection courage ya trop koloto mes condoléances Fox à toi bandeko tu ba Douve Moeni auto kufe la ndeko na yebo benga yebo présenter ba mes condoléances et tu peux si bandeko tumbo to bolanda biso na pesi mbote na John de Grace motema ya Mani Grace Konde donc oncle nanga na pesi mbote belé on a bato ko remercier avant tout ta deuxième partie émission biso. Yo si ça deuxième partie na sukande to bato bazali to pesa ngo bambota yo si ça dans émission. Bon, deuxième partie émission na biso Roi Pelé Marie-Paul. Oza parmi ba artistes et musiciens ba soutenir ba nous soutenir président Etienne Tshisekedi que son âme repose en paix. Lelo oyo Fachi Beto za na pouvoir na mandat na ye ndo vandi boza fier na esaleli oyo ya moko ya bana Etienne Tshisekedi a kami mboka plus de 5 ans déjà et ça les naïe ni ngozo mona mboka ni ngozo kende commentaire nous allons sur ça commentaire net yani omoni na bandeli ko formuler question nanga oza muta IDPS moko na bino mutazana pouvoir azomi mboka malamu to azomi mboka mabe commentaire nous ndenge nini par rapport à situation mboka lelo ozo kambama na moko na bino mwana IDPS mwana ya Etienne Tshisekedi omoni makamba ya Congo bato basaka na Congo na monde entier pays nini se retrouva kuna na temple na Israël pas Jésus aza koteya bato na se kuna tango temple ezobuka na bato mona pays nini ebima en fait nga pasteur so comme pasteur nazo comprendre ba question nango ke na Bible nazo zong so wana ngana tunyo état ya santé ya pouvoir ya Fachi et ça bien yo zana ne boye état de santé ya pouvoir ya Fachi mais ngana tunyo na tunyo ko état de santé nde yo sala kuna to état de santé nde bon mboko yo tambola ndeni selon yo mboko yo tambola bien mboka Congo yo tambola bien mboko yo tambola bien oza sûr oh ezala oyoki te soki loloara soki oloara azoloba non comment Fachi azoganye bino kaka ti lelo aoganye banani Fachi bapoliticien ok bozoka te mige ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. osalaka jete na moto oyo nzambe aza na nsima na ye nani tokende molai te omoi ka jour Fachi alobaki non Seigneur je remets ce pays dans tes mains et puis ayebisi nzambe keno kiti na ngai navandaka na longwe na ngai navandisi yo
Ce qu'on a dirigé Congo. Fachi. Fachi a une étiquette. Le Seigneur Dieu dans lui. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de mission. Il n'y a pas de mission. Na besoin nzamba za pona yo. Pour anite za pona nga pona fachi. Pour anite. Nzamba yebi yo. Est-ce que yo za pona ye? Oui, bien sûr. Voilà yom de lobby. To solo mama mboka. Na linga tuto kina mamba Bible. Yo kumisa ki fachi. Yana yebi siyo kona. Lelo na Congo yo kumisa kanani. Nga kumisa Nzambe. Yo tinda ba Congolais. On a barré nani. Yo tinda biso ba Congolais. To voter. Bazolo ba makamba Congo. Lelo na 21e bazolo ba makamba Congo. Lelo na 21e siècle. Yo na Congo kumisa nani kazi yo. Na Congo na Congo na kumisa nani na mboka na politicien wa longa zate. Mutu amalonga to bano côté surier eza Costa Mutamba. Bozi botie na boloko. Na bano baboy na 21e siècle. Rappelez, ovani na poto, otamboli na ba aéroport ebele ya poto voyageur. Comment courir ko katala na kati Kinshasa bino boza na pouvoir na kati aéroport. Comment Congolais zola la nzala na kati ya Congo. Yo la nzala. Na za numéro 1 na mboka. Yo la nzala. Na so la nzala. C'est nous na kuna kimba la nzala. Na biso so la nzala singa na lingina la nzala na poto a. Mais ni Congolais andimi tout ba ya okasi. Tenga biba ya timbo. Mais beaucoup samboka te pour aller pour tout ya te. Mige. Yo kansi ke ba lelo vandi mige. Yo ba ga un jour aux la mige na saison. Nzambe nanga. Tena tu n'as besoin de réponse. To so mama mboka tika makambo yo. Congo. Ba tu ba na Congo wana. Nzale zalaka to zalaka te. Mais oh comme pire comme très grave. Mais oui comme très grave. Bato le lanza lo. Ba ndako bozola na France abino moto ngango. Mama nanga. Oyi bato ngango baba nzala balala. Ah Seigneur. Oyi passe ba mona. Seigneur. Papa, to tika makamwana hein. Na ce que non, mboka za bien. Mboka za bien bato bozola nzala courir katani na aéroport président likolo azo kita courir zate mboka za bien na qualité ni non. Courir zate mai zate kuluna. Jalousie na bino. E banani. Jalousie na bino mo ba congolais. Bolelele nzambe awa. Nzambe. Pesa biso président ataza nyao. Ataza ne koka. Mazara ko congolais. So nzambe ngibino mawa. Kolé na bino azu congolais azomsie. Popo mona clair. So bolingi nzamba sani. Mais Congolais on sa musalati. Hein? Congolais on sa musalati. Ah sala musala. Merci musala. Na 21e siècle courir kata na aéroport. Iso monango. Ah. Na mboka ni okenda na otambola ka boy mboka. Ah na France courir kata na aéroport. Ah na France courir kata na papa ta moto na France amami ozolo. Suko bana bakati kura. IDPS. IDPS ndo kati kura. Na tuni IDPS ndo sali kati kura. IDPS te. Donc inyo sacré mtekati kura te. Bat bakati kura. Matuna bino. Oh bino bakumisa. En fait na za na muto na kumisa. Te ozaka na mutu. Kombone nani? Yo mo yebi na mutema. Te na mutu te. Ngala linga ka idéologie ya Costa Mutamba, idéologie na ye. Biso Costa Mutamba aza ya biso. Nzambe abimisaka moto azongisaka par bombier. Qui savait un jour Félix Tshisekedi a comme président du Congo? Qui savait? Qui savait? En fait, on a des arguments, des questions, on a des réponses même pas. Yo betara tolo. Yo tindaki batu ba voter. Yo ya condamné, yo liko condamné. Mais Moussa na bino bosa nini? Bino bata IDPS, bosa ni nzela nini? Batu bazo souffrir, batu bazo liete banzala kuluna. Na nécessité, bana bo bando vana plus de 5 ans na nécessité. Batu bazaki avant basaki nzela. Ah. Bazoko bongisa banzela. Comment se comparer na bango? Bazala ko bongisa banzela, mais bazako salarié. Ah ouais. Bazala ko bongisa banzela, bazu boulevard na batu belge tika, bazu boulevard ba comme munene pour rien comme on na ba. Mais au belge tika qui timo buda tika intact. Mais bino boye oh et comment moulai? Et comment on bonga na ba. Est-ce que bino moton boulevard? Moton ba bino moton boulevard. 18 ans moton ngini. Moton ngini, yeb sanga nzela bino moton. Ngana muta 18 ans teni na vandia. Oza muta 18 ans. Jamais. Oza muta 18 ans, melami. Na nyoko bana na boto na ko na nyoko na souffraka na Kongwana. Na oza muta 18 ans ndeni. Tata nga fonctionnaire à l'état. Abeti ba 30 mois so ba combien de mois MP ba futa gete wana mboka na oza muta 18 ans mboka. Ya ndule. Na mboka parce que kima mboka wana pour la politique. Nana kima mboka. Mais yo nana kima mboka. Zaka lokuto kabila na ndako. Mais zalaki bato 18 ans bakangi biso, balingi biso to épargner te.
Mais toi, droit au lobby de maman Mboka, là, yo quand même. Est-ce que vous l'avez? Mais tu lobby là, vous l'avez au Sagini. Nayaki a Bosagini. Na maripol na yaki. Na risque na yaki. Yesanga, toya, bayamba kinga. Ba combattant, ba combattant bayamba yo. Bayamba nga. Siko bosala, après boyamba nga bosala ngani. Mais koyamba nzala. Koyamba o déjà. Nzala. Bapesa bakabelo bakadote bakombata. Mais koyamba o déjà l'équipe bilamba, koyamba l'équipe kolia. Oui. Ne ba organisa bayamba yo kwa kombata wana. Bozwa mutu boya. Yo kasi bozwa mutu boyamba ye. Au 21 ndako avant ndengo na sanzongo, sans saka fufu saka bara boya le mo tele na chambre. Mais lelo merci nini obo pesi ba kombata o bayamba wana. Bino batangi te pesi. Combattant. Ba bokechu yamba. Ba bundi pour na mboka. Ya otanga makambote makamba bokechu. Mais abundi pour na mboka ti. Ngala ki abutala makambo. Ti mais tout solo là. Ba ba tindo ke so mari ba bengi bango na mari. Mais est-ce que fona benga ba. Ngala question. Yo bokechu za congolais. Akotika la congolais, famille za na Congo. Ah, yebzanga congolais or banga famille ya banda ba setre bazaka na. Yebzanga congolais ba setre bazaka. Azate, sukomboka na bino. Mais bato ni so abundi pour na mboka. Bato wa na Congo ba exilé bazate. Na bien, bato abundi pour na mboka, bazala pi quand même remixer quand même. Et surtout ba combattant quand même. Oyeli ke bokanisa pe bango. Yo bakanisa ozo mupambo. Ozo jeep. Zanano. Banda président banda. Est-ce que président bomanteka azala na bitumba? Azala calme ndeni. Est-ce que bozo bomanteka banda babuntake kaka. Bazo bunte kaka. Yo yebteke banda babuntake kaka. Balinga ta travailler, mazo travailler na mutu mabanga. Et puis, dans l'Afrique, je suis président de l'Afrique. Tu es à TV. À part Mobutu. Tu es à TV. À part Mobutu. Mais tu es Siko. Tu es Mobutu. À part Mobutu. À part Mobutu. Tu es Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, président le plus aimé dans les Congolais. À Kinshasa, dans la province, tout. Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que tu me réponds en paix? Je suis à TV, papa. Bon. Président d'Afrique ici Mandela tant que Afrique elle va président Siko ba ça na ba impact na Afrique ba to mboka ba bonsa mboka Mandela toi na nzela toi na Congo mboka Mandela mais tant yo bien Afrique en généralisé ça le na yo dans ba na Congo dans ba na Afrique na Congo mais l'Afrique muta battre record ba président tout devant Nzambe c'est fachi Maïla zana ngwana na bona bulanga contre Maïla zana ngwana na bona bima Maïla zana ngwana neka Congo la nzala classe ya malonga ezate hôpital malonga ezate zele ezate fatine mna koti nzala mais il fera silisa ngoti tanga mobutu tanga bokima ngolo bokima tanga nani na bien il fera silisa tanga kena ngolo kena tanga nani non ya mobutu okime pwani pambo ezaki bien okine ngala kima kongo te bon ba tout ba ya na poto passe ezalaki na kongo ngamuko na kaene toki na lola kuna ba passe ya Nzambe na grand boule fu mobutu akota paradis pa batu ba bwaka na komo mobutu ayiba ngoto na poto kuboka ni ngunda bato ebele te tosolo kuma mangunda tosolo mamboka mais ozo definga makambo bozo na nzela ba question ngati ayo kutaja mboke kufa faka bongisa ti azo bongisa bomo tazo bongisa abongisi wapi yo vanda yo zo avio kena kitapkin ozo avio kekin bando ya ozo avio kekin tosolo na batu bakuna tomona bi makambo elekana wana solo na ba assassin promise ati solo na ba assassin ya Congo oza pour ou contre na bato bazoloba ke président Kamere a démissionné na papa na elaki makambo politique ezaka question te question te wala talinga te mama Kamere ne tali yote ya facho poussana tia ma politique talinga te ya fachi za ipe politique poussana tia wana talinga te ya Kamere tali yote fachi azali mokonzi ya Congo Vital azali vienanga Vital azali chef à parlement soki kuna bazo makambo sala kuna ngana yo tozali na poto toyebi te mais point de vue nous pèse important bata kuna bon ba joisa kuna ba ya ko tuzo metere viawa ba uta ba tata to filme tane Congo to tambola bizo yebi to makambo to yebe lokote bolba ga Vital Kamere yibi mbongo ayibi mbongo bon bojisaki après sambakete après abimaki amonta salaki de boko salaki Congo boko salaki pam pam ah donc aux autres traités justice on va cause te ba juge musu ba kanga bango ba juge lokuta
ozoka te bajisa likuta bakanga bato kuna aka nga kuna toyelemaka na fauteuil wana babengaka bapoliticien ate babengaka banduliste bien si tosoma manduli tunaka manduli président Facha bimisi mbongo ebele mpona wenge yo mona yango natuni yo mona yango botikaka bomo bawenge bozwi mbongo bosangani te kosangana wana ezalaki mbongo te boko yofeleka mpe bosangana ezalaki mbongo te ya solo ezalaki mbongo te président aza fanatique ya bamusicien congolais to génération aza génération na ye alingaki biso ayaki mbongo te abaki na biso ke botika makambo kofingana bozala bien nalingi bino mpo na génération na bino ye mo mpe azalaki nduliste azotya likolo te mais oui na orchestre ni ngai kende orchestre mo na limete kuna ye chers Facha oyemba Facha kinduliste te na orchestre na limete na bozo kuto comme orchestre ngo funa rappelango ya solo azana sa ndulet Fachi abwaka utine checks azaki grand gardien azalaki chers yango alinga ndule mais ayaki nalingi te boye alobelaki biso abuo pia ok mais yango ezokontinue Adolphe na wira bazobendana papa makambo apekisa ye bino toyelaki nkombo ya bato awa te te mais kasi makambo naza conseiller ya bato te naza frère na bango naza conseiller te ebebe bonga nango etali wana otuna motema Adolphe wana otuna motema ya ngiama ngakuni makambo na mona yebi te ebanda wapi Adolphe aza na masu na blessure na ye moko oyo efo bakutana kaka mponi yo osilikaka na nkombo na nga bango de nga nayebisaka moto face à face nayebisi yo face à face bona bombelo na eza banke nezanga miseni so oyebisi ya face bo baza ebele neti nani te nakotanga kombo te wana solinga otya bagere wana makambo na biso na musicien wana ezali yo te yo tona makambo ya fauteuil mwata yafu lokana yenga mabe nakanaki yo te na bituna makambo panani bato baza kuna ebele kolanda bato wana te balobaka to omoni olobi kolanda bato balobaka to migi oyo pena vani la fauteuil jaune tranquillos boye pena kasi bango asali bino nini likambo na motu te ata bafingi torépondaka pe te torépondaka bato bafingaka biso te imagine nani tozala pe te mpona ofinga baartiste mpona ofinga bakulutu moto apene mfozwa dasi seka na liboma na motu na ye kwa. Mais félicitations pour la réponse aux réponses de Bisso. Bien sûr, rendez-vous le 6 décembre. Il y a événement autour de la retour. Il y a Roi après 25 ans. Non, après 20 ans, dans le concert. Mais avec Wengel Paris après 25 ans. Pour Sangana Bongo, il y a idée bien. Roi peut la petit message dans l'artiste Nyosho. Oh, non, bengi et tout bengaye. Porte ils a vraiment ouvert pour nous bandir Nyosho ya Wengel. Bon, comme on appelle chef d'orchestre na biso venanga ni Pichu Pichu Santiago donc beaucoup contacté payé sur ko zo rappeler té beaucoup jonga chef du gouvernement Pichu Santiago beaucoup contacté chef d'orchestre pas Zali Zino Zino très bien force plus force c'est ça la rappelle bien et boya tout monde na pour na concert ici c'est le 6 décembre wana oza suswana ne sibino to créer concept moro toujours semi-live, bien moi live, donc selon na Santiago, moi semi-live il y a Soukuma et puis il y a Miroir, puis il y a Musicien, Bazarana, Bazasouka, plaisir. Merci pour le passage dans la flotte jaune. Merci Miguel, merci Nzamba Zanayo. Merci beaucoup, papa. Vous avez toujours la couleur à victoire. Merci. Elikia. Merci. Je salue Tijo Changala. Brice Mpangi, grand prêtre. Simon Bongo. À Londres. Muta Kofi Olomide. Bosco Loco. Na ebite. Tanga bota mai wana zote ne bakomaki te Kofi Olomide. Nani? Te Simon Bongo ayibana mo. Yo zato pesa bangala bwaka nana lobi yo pesa o bakimba mongo. Simon Bongo. Donc tika batu baza. Et puis na bosante master nga Jenny Fimbo. OK. Na bosanité Karine Kariop. OK. Bozebele. Na sabino na bazebele mona mutu pasa. De Willy Kosi. Na kati Paris. Des fois Tintin au Congo.
Mawete. Nixon Mawete. Match ça bien. Bon, na pesi mbote na mi gagné maye moka ya bibiso kitoko. Ah merci, merci. Tuzana to pesi deux fois te tolobo tolobate. Hein? Tolobo tolobate. Ah ngaye. Nathalie. Taera Bolingo. Bamba. Lilo Kapia, Wabarikle, Denis Moulamba, Dr Zing, Aimé Bouanga, toujours toute sa famille. Le fondé Marcela, toute sa famille. Mon ami Adolphe Dominguez, si elle est où? Hein? J'ai bien piano. Piano, yo, ngana zolo bate zolo bapani. Yo zaki na wenge. Te. Bon, ngana zolo ba. Continue, non, pardon, Limbisa. Limbisa, non, continue. Toza famille. To doze, po baleka sima. Na bosa nte petit na ngai, Roi ya Bilamba. Roi Bilamba. Roi Bilamba. Grand Calais ya Mboka. Ah! Grand Calais ya Mboka. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Mais na wengo suika na JB. Blaise Boula, bazali, on est ensemble, beaucoup de ratés. Tout ça, le système à 12. Et pourquoi il y a 12? Et Bandakala. Ok. 12 et Bandakala. Ah, évite. Depuis 12 et Awira. Ah, papa. Il y a une polémique. Et ça polémique. Surtout une zambe témoin. Au moins, et Bandakala. Mukolo 12, mon awenge. Quand on a le milieu de Bawana, 12 et Bandakala. Depuis 1987. Ok. 87. Oui. Très bien, mais si c'est autant à Batawenge, liste à Batawenge. Bon. Basé Belé. Babsou a joué 12. Babsou a joué 12. Ah non. Bah remerciement. Mon européen a mon temps rappelé. Batunios Babote na famille. Otangi JB, Otangi Adolphe, Otangi Blaise Boula, Otangi Didier Massela. Ah, les génies du clan. Alain Makaba. Dr Zing, tout le monde là. Toute sa famille. 12 et Bandakala. N'est pas bêtise, ils ont 12. Oh, on a bêtise à 12. On a ta famille 12 et raté. Ah, ok. On a lobby, sincèrement, na cœur nanga. Na kosengo lo mo votre cette émission. Bon, nazo pesa Karine Kaya, femme d'affaires. Tozana Nadine Chingila, Razi, des fois Tozana Marie-Paul Bila. Souka Masam, Makam, Lingwala, cas social, Lingwala Mobimba, Bazana Ndoule wana. Donc, 12, ils ont code ya wenge. Ils ont raté. Ils ont code ya wenge. Quand on a code, mutana ma système à 12 wana.
azana ye toboyi polémique muto olobaka no ngamna yaki nango zwa kaka mais nzambe ayebi ke mutu mo mutu yaki nango azaki somo na qui cherche ezaki qui cherche trouve. OK. Avec comme à 12 ezaki qui cherche trouve. To qui cherche. Mutaki na bula 12 tata. Nzambe. Nazo savait. Ata ba wangani. Ata ba lobi bonne tata. Ezarandi tata. 12 12 quoi canaille. Ah ouais. Eza canaille. Bo bete canaille mais tête so me canaille mutayo ba bete. Bo bete 12. Ah ouais. Yes. Merci. Merci beaucoup na passage. Merci. Merci na passage. Rendez-vous le 6 décembre au Sanate. Bonjour à bien. Merci. Maison Awatosa chez Maman Nicole Malonga. Yaka. Esa na poto ne yebite. Yaka tokisina metro chateau ngutia da kayau. O kayau awa. Uzomona kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bina yula metro. Papa tabu korobo ya takota kutamsanga. Bisa ngaba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Christine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozo lobela makambo ma tampo ba maman ba bébé belé. Ba maman ba zo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza Awa na Château Minaye pour na kolongola ba tampo ba maman. Ba nduta ba maman oyo bazana besoin osala taille pona kokita mamumu. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo vindisa awa. Ola vimba. Non. Yo somona te. Oh la camotte. Eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekokikoti wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli koteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto ezoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Oyatenango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo ngo kala Awa toza oyatenango Nicole Malonga